Bakonzi ba Amerika bazali nano te kinosika na sango ya bato tukulibwa na libwa nsima ya bokweyisami ya immeuble to ndako molai moko epai wapi bato bazalaki kovanda na Miami na Florida. Bobangi bozali ete motango ya bawei mozala mingi bato balisalisi bazali kokoba koluka na bitika ya ndako eye soki bakokuta bato baike na bomoi. Moto moko akufaki nsima na bokweyisami ya ndako kasi eloko ememi likama liango liyebani nanu te. Bato basusu nkama moko na mibale babikaki mpe bazali mosika elobi mokambi ya konte Miami-Dade. President Joe Biden alobi ete mbulamatari ya ekolo emilengeli komema lisungi. Sénateur républicain ya Floride Marco Rubio alobi ndambo moko kati na misato ya bato bazali komona na te bazali nde bapaya. Rubio alobi États-Unis ezali kobenga ba consulat ya bikolo ba Amerika Latine na tina ya kosunga kopesa ba visa na bayi mabota ya baye bazwi likama po baya na États-Unis. Bayi Argentine libwa ba Uruguayen basato bayi Paraguay motoba bazali kati na baye bazali komona na te. Elengo mobali moko abimisamaki lobi na bomoi.